Mbote, mbote, mbote bandeko. Toye lisusu ya solo pena bandeko mikolo mileki ebele tozalaki na bino lisusu te pamba te kibowumbu toyela wana bamoko oyo mosala elekaki mingi. Yango na lelo tozongeli lisusu kotangela bino mokanda na biso kaka ya les saboteurs de l'authenticité. Esika wapi mbala oyo ya suka tosukaki na mokanda na biso saboteur de l'authenticité. Esika wapi ya solo bongo bena totangaki les retours des dieux africains. Bongo totangelaki bino penda maye komami mpona culture un mode de vie, la vraie religion est un mode de vie, le fondamentalisme, Congo est aussi un mode de vie conforme au plan de notre âme et de notre ange, de notre Dieu. Ya solo bongo pena bandeko ngai wa bino kombo na ngai Zikoti Mayuma. Mama na ngai azomi bongo na Luvila ya Bwende, tata na ngai azomi na Luvila ya Kindamba, yango nga nazali Bwende Kindamba. Ketika kibeni bampangi mono vantadise no kumbwa mezi Zikoti Mayuma ngudiame vuilu muvila la Bwende, sediame vuilu muvila la Kindamba, idina mono imwe Bwende Kindamba. Bamuta bayaya yenge keno, bamuta na bayaya losako na bino esika bino bozwami. Lelo ya solo bongo pena tokotata na kotanga kaka na kapu na biso ya Nsambodia, donc chapitre na biso ya Nsambodia, les retours de Dieu aux dieux africains. Ya solo bongo pena tosukaki na molongo ya Nkoto Solo wapi epai tobengi yango lokola na monoko ya ba français introduction. Siko tokotanga ya solo bongo pena na ebandeli liboso tina so kasi na yango tozali bongo pena bandeko na ngai na mikolo oyo penda na epoke oyo tokomi esengeli bongo totombola penza makambo na biso, toyeba kotombola penza baetonga na biso oyo tobengi na monoko bapaya batribu, parce que na monoko na biso tribalisme toyebi te elakisaka nini, na monoko lingala toyebi ekolo. Ngai nazali Mokongo, bandeko na nga mosusu bangwandi, mosusu bamongo, mosusu baluba, mosusu bongo banande, mosusu babembe, mosusu balufuliri, mosusu baza kuna na Manyema, batondi ebele, mosusu batetela. So bongo toza baetuka bongo na bongo, toza na baekolo ebele na mboka na biso neti ya Kongo, toza na baetuka ebele, bandeko na biso mosusu bazali kuna na Katanga. Ozomona na esengeli na mikolo oyo tozonga penza na ekolo na ekolo, azonga sima atala uta wapi akina kokengela mboka na ye esika wapi tolobaka mbala sima, tozonga bamboma elakisi banguma oyo akengelaka maki na ye. O makambo ezoleka na mboka ezali makasi, esengeli mutu na mutu azonga na mboka na ye. Tozoloba yango, tozoloba bozoyoka te, kasi sikoyo penda bokoma na esika wapi penda tolingi lisusu te moto abala ekolo mosusu, Mokongo abala Mokongo, Mongwandi abala Mongwandi, abota bana po tokolisa makila na biso po bangunia baye balingi basangana biso babungisa biso babantu tobunga na mokili. Epa wapi biso tovanda na barwandais oyo babantu bautu, tomona te esika wapi basengela biso mabele ke bango mpe bazwa mabele ya bango, tomona te. Tovanda na basenegalais bavanda kuna na mbanzangungu bamvula na bamvula, kasi basenegalais tomona bango na Kisasa bamvula na bamvula, kasi esika wapi basenga biso mabele tomona te. Po bakongo na Angola oyo bazombo oyo banani bango baza na bango bakongo, biso bakongo toza na mabele na biso ebele, tokotanga kutu bango te parce que biso toza na biso bakongo tovandaka esika tolingi. Makambo wana euti epai ya bato mosusu bayela biso tozwaka yango en considération te. En tout cas biso na kati ya bunduli ya Kongo malongi na biso ezali Mokongo nyonso aza esika ezali eza mboka na ye, tokabolaka mboka te biso bakongo. Bolimbisi bandeko tobongisa nano mwa lami vovi oyo lami zili oyo tobengi na monoko ba français téléphone.
kasi lokola tobenga yango lokola pe biso lokola tolobeli yango tika toloba portable na Kikongo ezali kinatakani ozomema yango esika nyonso oyo olingi yango babengi portable en français na Kikongo kinatakani la mivovi. Bon ya solo pena bandeko mikolo ekomi kaka bala mukongo bala mukongo muluba bala muluba nande bala nande to bota mebele po bato baye kolimine biso babembelo bafuluri bo bala na bino tolobi te ke o si babala o mukongo abali mungwandi o muluba abali nande bakabona te tokokabonaka te kasi na ntango oyo tokomi bangunia wana bakoteli biso na mboka balingi baya kosilisa makila na biso esengeli tobala na biso na yango wana nazokotiela bino moyembo mpo ete to koba na masolo na biso natangela bino maye oyo ezali awa tokota na moyembo oyo bakongo bazokoyemba ke tokobala lisusu bato mosusu te kaka bakongo toyoka vilakanako wazala yezola timame wa fuluka yekola vilakanako inuzanzolakani yame inganoa poko beni ufulanseto ya sisadambuka nakotiela yango mobimba ntina suka bolanda maloba eza na kati oyo bayebi Kikongo te tokolimbola moke ntango ebelemi esengeli tozonga na mobiso makasi imame wazala yezola timame wa fuluka yekola fuluka na de ilendi vilaka nako ilendi kwela nzanzako nakoki kobala mopaya te mpanzu ye nzinga kaka babena kongo bana bansaku mpanzu nzinga fuluka na de ilendi vilaka nako ilendi kwela nzanzako kaka bayaya bansaku mpanzu ye nzinga kaka bayaya bansaku mpanzu ye nzinga sengaka na ngonga moko mpenza boye mpo tozongisa bato na esika mpo loyenge eleki mingi bandeko na ngai tozokende vilu oza mongwandi nzembo oyo traduire yango na kingwandi yebisa bangwandi babosana te babala kaka bangwandi ntango yango oyo tozokoloba okofinga biso ndenge bolingi kasi esengeli boye na ngonga oyo bayaya bakongo akoki kobosana te bayaya ya kongo ngwandi loba yango mongo loba yango nande loba yango luba loba yango ufulari loba yango matondo bandeko ya solo bongo pena nzembo oyo ezali koloba kilendi vila kanako nakoki kobosana te
na koki pe kobala mopaya te kaka bana bansaku mpanzu yenzinga wana eza clan misatu ya bakongo. Sikoyo tozo kosenga pe na yo Katange loba yango, na yo Mufuluri loba yango, na yo Nande loba yango, na yo Bembe kuna na Minembwe loba yango. Po mboka ekomi na eta moko grave, biso na Bundu ya Kongo to banda koloba yango kala. Kasi sikoyo bino bozomona ke ngonga eye penza oyo makambo oyo ekomi penza photo mettre yango en application. Biso zana biso kaka ba gardien ba kengeli ya mboka biso Bundu ya Kongo, ba fondamentaliste, ba nationaliste Congo, bana ba Congo beti Congo di la Congo, bana ba Congo bazoko kengela Congo na bango. Tozo kosenga na Bangala, tozo kosenga na Bamongo, tozo kosenga na Batetela, tozo kosenga na Bangwandi, tozo kosenga na Banande. Ekolo bongo na bongo oyo toyebi na oyo toyebi te. Bokoma ba nationaliste. Ba nationaliste bango na bango babundaka te. Okomona te Jean-Marie Le Pen ake na Autriche ake kobundisa ba nationaliste ya Autriche. Ake na Hollande ake kobundisa ba nationaliste ya Hollande. Aye na Belgique ake kobundisa ba Vlaams Belang. Babundaka te bayokanaka. Po banini bakengela race na bango ezala toujours intact. Yango na pe biso toye koyebisa bato oyo bazo ba tutsi po tokobomba lisusu te. Ba tutsi oyo bazo kolinga kobotela biso mabele. Toza na posa na bino te ya kobotela mabele na biso. Bozoluka baboma bino lisusu ndenge babomaki bino soki wa biso koyo bokosaka bato. Po batutsi bozala na bino na mboka bovanda na bino. Nationalité eza nango kaka papier. Bovandi na bino. Biso pe tobota bana na mboka baza pe ba français baza pe ba belge. Tosenga mabele awa. Tosenga te. Ba Hutu o baza na Rwanda baya na Congo kala depuis des siècles. Okanseka ba tutsi ba Rwandais tutsi baya non. Ba Hutu bayali ba Burundais bayali mais baza ba Bantu. Basenga mabele te. Poni bolingi boko ba victime. Tolingi makambo wana te na mboka na biso. Yango toteli bino nzembo oyo. Bambuta na biso babundira kombakoma. Tosengi baekolo nyonso tu bazwa nzembo oyo babongola yango boyebi sujet sina lobi. Botia yango na monoko na bino. Boyemba yango na bamboka na bino, bolakisa bana na bino. Bobala na bino. Tosangisa na makila te pendant 5, 10, 20 ans oyo. Po bango bavandeli biso 20 ans. Sangisi. Entre temps, bazo vivre na communautarisme. Bon, on a juif, vivre na communautarisme. Juif, bazo na Anvers, bazo na France, bazo partout, bazo na Allemagne, partout. Est-ce que basenga mabele ya Belgique? Basenga mabele ya Hollande? Juif. Bazalia. Basenga mabele. Bakota bena ba politique, basala tout. Est-ce que basenga mabele? Mais ceux qui a koufi bakina okunda bango na mboka na bango na Israël. Mais basenga mabele te ya. Matondo bapangi ya solo bongo bena to tata manana kotanga po kanda etoni mboka yango esenga biso tolatama neti po tozo koko sote na makomi oyo tozali kotanga. Mets fin à l'adoration de Dieu étranger. Dans toutes tes prières, appelle Dieu par le nom qu'il avait donné à tes ancêtres. Adore ce Dieu au nom des prophètes qu'il avait envoyés à votre tribu et non à une tribu non africaine. Adore ce Dieu en utilisant la langue qu'il avait donnée à tes ancêtres. Apprends à tes enfants l'histoire de ta tribu, de ton clan, car elle contient beaucoup de renseignements sur la relation qui a existé dans le passé entre Dieu et ta tribu. Car le passé prépare le présent qui est en train de préparer l'avenir. Voilà. Comme tout le monde est au Kende. Nengemoko. Longia Kongo ni mwanda semi. Longia Kongo makandala. Yemta kuma mukando yo mavwemba mkosi. Ozomona. Makamnesa koma awa. Ça fait 20, 30 ans comment mukando yo. Kasi makamnesa koma awa.
Respecte tout interdit sexuel ou alimentaire que Dieu avait donné à tes ancêtres, même si cela t'apparaît bizarre et inexplicable. Cherche à découvrir la volonté actuelle de Dieu pour votre tribu et mets-toi à travailler pour qu'elle puisse s'accomplir. Cherche à découvrir dans votre tribu et en Afrique en général ceux qui travaillent pour la cause des ancêtres et fait tout pour collaborer avec eux en les soutenant mentalement, oralement, matériellement, spirituellement et financièrement. Cultive un désir très intense à constater tes ancêtres et d'être fidèle à leur cause. Cesse la mauvaise utilisation de la sorcellerie et des forces de la nature pour nuire à tes frères des races. Moni, soko yebi, ozana makambo na yo ya mabe oyo osalaka kosala ngo mpona bandeko na yo te boza loposo moko kosala ngo mpona batutsi mpona mindele yo moto oza na mayele ya butu. Débarrasse-toi de l'individualisme qui sacrifie l'intérêt du plus grand nombre du profit de tes intérêts propres, car l'ange de la nation veut la prospérité de tout le monde dans la nation. Pense souvent à tes ancêtres et aie l'habitude d'aller déposer une gerbe de fleurs à leur cimetière. Voilà. Cultive une grande pureté des pensées et des tensions. Diffuse chaque fragment de l'histoire de ta tribu qui t'arrive, car c'est en donnant qu'on peut recevoir. Rassemblez-vous pour former un noyau de culte de Dieu de vos ancêtres. Gardez une très grande pureté de ce noyau de culte, afin qu'il puisse devenir un centre magnétique qui va se mettre à attirer les autres renseignements dont vous avez besoin. Vraiment, ma conseil à boye na monoko paya. Eza kaka pour bénéfique pour biso ba poso moyindo. Visite certains lieux saints de ton pays dans un état de grande pureté et de ferme détermination pour servir la cause des ancêtres. Voilà, awa, tout le monde a de la chauvinisme. Oya biso ya bundu ya Congo, nange to lingi kaka ba koko na biso ya kachopa, ya mindelete, ya batutsite. Sois prêt à payer avec courage les indemnités compensatoires qui vont amener la réouverture du canal de communication entre les intuitifs de ta tribu et les lieux de tes ancêtres. Travailler en commun pour mettre sur pied une religion nationale conforme à la mentalité des gens de ta tribu. Oyo. Tala makambo boye bazolo banayo ko linga kaka loposo na yo. Est-ce que ça mabe? On ouvrira à celui qui frappera et qui cherche trouvera. Voilà. Ça la longi ba pese biso. Ce qu'on trouve dans nzela mi balé et sika balabi na biso dans les pays multinationaux. Dans un pays multi-tribal, multinational, chaque tribu doit former un noyau de culte au Dieu de ses ancêtres. Ce noyau sera chargé de mener à fond les recherches sur l'ancienne religion ancestrale. Après plusieurs années de recherche, quand chaque noyau aura atteint un certain degré d'avancement dans ce travail, le gouvernement de ces pays organisera un colloque où les représentants de toutes les tribus du pays viendront pour faire le point de leurs travaux et lancer les bases de la religion nationale de ces pays, dont les anges de chaque tribu et leurs ancêtres glorifiés seront les seuls saints que le peuple de ce pays aura à considérer. Après avoir assemblé tous les enseignements utiles,
on les répartira en 2 livres saints. L'un d'enseignement général destiné à tout le monde, tandis que l'autre sera un livre des secrets du temple qui sera accessible comme Fumalongo. Les grands prêtres, Fumalongo traduit en français, les grands prêtres. Au roi, les chefs de l'État. Un homme d'État face à la teintée de spiritualité. Être teinté de spiritualité. Un homme d'État, mukonzi soka atangi makambo yo akokota penza na bokoko bwaye pe akoyeba kobatela mboka pe kokamba bayimboka pe akozala teinté de spiritualité. Akolinga liboso mabele na ye sima na yango banyama bavandi na mabele wana na banzete na mai sima na yango akolinga pe batu oyo ya solo bongo pena bavandi na mabele wana pamba te parce que bango nde butu bakopesa ye nguya po ete ayeba solo bongo pena kokamba mboka na lolenge pena bongo elongo bani bolibisi bandeko po totatama na kotanga nazokolukela bino susu muyimbo mosusu ya malamu oyo tokotya kala mingi te. Voilà. Matondo bandeko, donc, il y a un peuple élu pour chaque race de cette planète. Quand on sera en train de mettre au point la religion africaine, toutes les tribus devront tourner comme des planètes autour du peuple élu de la race noire, qui sera considéré comme leur soleil central, leur colonne vertébrale, les racines principales. Le livre saint d'enseignement général du peuple élu sera le grand squelette dans lequel viendront se greffer les livres des autres tribus. Ainsi, les anges du Dieu créateur chargé de la restauration de l'Afrique a fait décider ceci en 1945. Les colonnes vertébrales, ils ont le Bundulia Congo, ils ont colonne vertébrale, Oyo, Tokola Kisaba, tribu nyon surtout, Nina Uteko Lobawa, Yekola Nzembo Oyo, Kasi, Salamona tribu na yo. Salamona tribu na yo. Mon livre, on a zokotanga, ezali, pona batu nyon surtout, o longwe konga tcha, ba mikanda ndenge pona batu nyon. Kasi sana mukanda mosusu, tikala kaka na temple ya Bundulia Congo, wana ezaka réservé na kilongo ya Bundulia Congo. Donc soko bino nyonso tu bovande esika moko batribi nyonso bokomi mikanda lolenge malongi oyo ezaleli sima nango bondi kolakisa mo peuple na bino bayeba ndenge bakota contact na basetre na bango sima nango bozana mukanda moko ya munene oyo longi ya Kongo akoma makaba toza na makongo toza pe na makaba wana sikoyo yango wana sikoyo bakozwa grand prêtre na bino ya batribi nyonso yekola bango nde sikoyo bakokende sikoyo kopanza sango na batribu nyonso po tokóma biso nyonso tu banationaliste toyeba kobatela mboka nationaliste kobatela mboka nationaliste ya kobatela mabele ya Kachopa osomona na ndenge wana nde tokotonga Kachopa na biso ekezala ya kobombama makasi makila na biso tokobatela yango tokobatela bana na biso bakoko na biso bazamba na biso na mabele na biso bango nde boyo obotola biso ndenge nini. Alors, Toto, Tata Manokotanga Bandeko, lorsqu'une tribu africaine a beaucoup d'erreurs à compenser, il faudra un temps relativement long avant que les canaux de la communication de cette tribu avec son ange puissent s'ouvrir largement. Pour ne pas créer le vide, après avoir bâti dehors toutes les Bibles étrangères, que cette tribu se mette provisoirement à utiliser les écrits sacrés d'enseignement général du peuple élu de la race noire mondiale, le peuple Congo. Parce que tous en amikanda, tout comme nyonso, tous en nyonso. Silisi, tout bongisi bino botiki ba Bible na bino makambo surtout, boyekola, simanango bokeiko panza na baituka nyonso tu ya Kachopa. Pona nini po toyeba kobatela mboka to bongisa avenir ya kotonga Afrique na biso.
To comme dans la misato, et c'est quand même dans misato balemi na biso, faites bien attention. Dans la liboso. L'ennemi de l'Afrique viendra vous dire que c'est un travail irréalisable, mais moi je vous le dis, que ce travail est difficile, mais réalisable. Car tous ceux qui se donneront à ce travail corps et âme travailleront sous la bénédiction des anges de Dieu créateur chargé de la restauration de l'Afrique. 2. L'ennemi de l'Afrique viendra vous dire qu'effectivement chaque tribu a un ange, mais que l'époque de ces anges est déjà passée. Je vous le dis en vérité que ce n'est qu'une manœuvre diabolique de cet ennemi qui veut empêcher les Africains d'aller puiser à la source du vrai pouvoir. Ayaki kokitela longia komone makandala ne monda semi yende muta pesa biso pesa longia komona makambo oyo nyonso tu po atela biso yango na mukanda. Les missionnaires protestants défendaient leurs fidèles africains d'aller constater leurs ancêtres au cimetière. Entre-temps, secrètement, à minuit, ce même missionnaire allait au cimetière des anciens missionnaires morts à Kinkoi, entre parenthèses Manianga. Avuna, Vyoka, côté du Fiona, de Nzengi. En Balobi, à Congo. Donc, au Kosi Leka, au Kosi Leka, pour moni ba missionnaire Oyo, il y a protestant, bazaïko, bo, il y a koko na biso, bakende, na bafumoke mbango, bakoko na ngaipe, bazaïko samela, kuna na ba protestant kuna, na lukunga kuna, na manyanga kuna na lukunga kuna bazali kosambela bazo boya bakende kosala ba cimetière bakoko na biso kasi bango na butu moni bakunda ba prêtre mosusu ya protestant bakunda bango kuna bango bazokende kosambela kuna na kingoi eza na mboka moko eza na kata manyanga kuna ale na butu bakoko kosambela yango balobi awa avuna vyoka okosi leka kuti di ofiona dia nzengi litoyi oyo mutu aza kolobela makambo mabe na litoyi na ngai donc nako benga na ye na olinga koyoka tambola mongo te bato baya kokosa bino elingi koloba baoyokela bango te obenga na bango pembeni na bino tokomi na nzela mine esika balobi na biso la mission du peuple Congo. Mission du peuple Congo tokotanga mwa moke nsima na yango tosuki na nzela oyo ya mine po totiela bino moyimbo oyo ekozo koyakala mingi te. Lors du déclin de la civilisation égyptienne en l'an 220 avant l'ère de Poisson avant Jésus-Christ, s'adressant au peuple Congo par l'intermédiaire du grand mage Mbemba Zulu, l'aigle du ciel. Le Seigneur notre Dieu a dit, donc, tu es mon peuple élu, tes premiers ancêtres sont venus de l'espace, mais toi, tu es né en Éthiopie. 2. Je t'ai amené en Égypte, maintenant je t'ai fait sortir de l'Égypte et je t'envoie loin au-delà de l'Éthiopie, pour être la tête et le cœur de cette grande région des Timansi qui va de l'océan Kachopa Kalunga jusqu'aux sources de Nil. L'océan Kachopa, donc Kalunga, ezali océan Atlantique. Oui, ils ont Boma, Mwanda, Boma, donc na Kikongo bengango océan donc Mbua Kalunga jusqu'aux sources du Nil. Tu habiteras au pays de la promesse du grand roi, le grand Manikongo qui viendra du ciel et de l'espace. C'est là que les prophéties s'accompliront, car en vérité, dit le Seigneur, lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement les peuples de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra du Congo dans Totela. Là, il y a les bois, tout comme dans le Mitano Mwambe, comme dans le Motoba, de la Sambano, autant prévu par les seigneurs lorsque l'étoile de la promesse viendra du Congo central. Et comme on dit sur le bon 115
na kaba 115 esika wapi otanga na molongo ya zo ya kama na moko ti na kama na motoba esika wapi ekomami na makaba mokanda na biso bandeko ya solo bongo mpena mpona lelo tosuki awa totia bino moyembo na biso mosusu oyo ya suka pamba te ngonga ekomi kokoka mbala nsima tokotangela bino les religions universelles esika wapi bokozwa malongi ya kedika ya solo bongo mpena soki tokomi awa maloba na ngai soki natiki bino mongangu zola yelendo natiki bino na bolingo na bolingo nyonso na mayele nyonso mpe na nguya nyonso ya tata nzambe nzakomba oyo mpena na bukwambo tata mpungu tolendo oyo aza na attribution misato Dieu omniprésent Dieu omniscient na Dieu omnipotent sala kuna muyenge ya bakulu na bino nzikoti mayuma botikali malamu yokani susu bongo mbala ezali koya mbala nsima sika tokotanga religion universelle matondo bapangi yoyo sala muyenge ya bakulu nzembo eyema makala na bayaya na biso babena zulu kisantu kasi yoka maloba eza na kati awa tokóma na biso bamwindu tokóma na biso komemela basaki ya bapaya koma bazoba biso bayindo tokóma komemela mipaya basaki kasi na bomengo na biso moko tolandi pendant 300 ans moyisu kasi tozobonga kaka te toyetisa mbila to c'est comme